Ce magazine vous est offert par Aéroport Bar. Bon début de semaine, Nabino Nyon Sobozui Libakou Yakulanda, magazine Nabino d'actualité au Lingala facile, plus 243 Mote Nabino. Chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé à qui week-end et l'équipe na 4e édition. Il y a Compact with Africa, vous avez des détails, un élément Oyo. Balampio et Bomamaki week-end et l'équipe, plus précisément vendredi 27 août sur Compact with Africa. Oyo Renisaki, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice Union africaine, paix et belé à dirigeants africains. Autour, il y a chancelière allemande Angela Merkel na Berlin, na République fédérale d'Allemagne. Édition Oyo, il y a conférence économique et Afrique et permettra qui pour na dresser bilan à mi-parcours, na mise en œuvre et initiative Compact with Africa, projet lancé en 2017 et pas la chancelière allemande lors il y a mandat en exercice il y a G20. 4e édition il y a Compact with Africa et qui marqué na 3 allocutions importantes prononcées tour à tour na chancelière Allemagne Angela Merkel, chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et président de la République sud-africaine Cyril Ramaphosa. Chancelière allemande a plaidé pour la relance de l'économie africaine pendant et après pandémie de Covid-19. Pas ce que le monde allait vivre avec cette pandémie. Il s'agit d'un côté de réformes au sein des pays membres, c'est donc l'Égypte, l'Éthiopie, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée, Rwanda, Sénégal, Togo, la Tunisie et le Maroc. Il s'agit de réformes dans les pays mêmes et plus d'investissements privés et aussi de créer de meilleures conditions d'investissement comme réaction aux réformes. Mais en fait, l'urgence qui s'est présentée maintenant avec la pandémie d'avoir des investissements dans le secteur de la santé sur le continent africain, on ne pouvait pas s'en douter à l'époque. Lors de notre deuxième partie de la conférence, on a eu comme invité le professeur Chahine et Kristalina Georgieva a dit les vaccins sont la clé pour faire redémarrer l'économie et c'est notamment l'Afrique qui a tellement souffert économiquement parlant à cause de la pandémie. Donc la croissance a une importance vitale pour créer du progrès pour les populations africaines. Donc la disponibilité des vaccins et la production des vaccins donc, ont un lien étroit avec la prospérité économique du continent africain. Et c'est aujourd'hui ici, on a 60% de la population qui est vaccinée et en Afrique c'est juste 2%. C'est donc une injustice dramatique qu'il faut laisser derrière nous le plus rapidement possible et on en a parlé aujourd'hui très sincèrement. En plus, il y a la stratégie vaccinale esengeli koyebaki ba stratégie misusu esengeli ezala mise en application pour combattre Covid nde ezali maloba ya président en exercice ya Union africaine Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo atalisaki pe asengaki élévation ya ba fonds DTS alloués na économie africaine. Nous avons également parlé de la nécessité d'élever les fonds de DTS alloués à l'économie africaine, les 33 milliards. Nous avons parlé de faire un effort comme nous l'avons décidé à Paris, de conjuguer nos efforts pour essayer de ramener ces DTS au niveau de 100 milliards. Nous avons fait également l'examen de la situation en Afrique par rapport au vaccin, en parlant de la nécessité du transfert de technologie et des droits de propriété afin que le vaccin puisse être produit en Afrique. Tout simplement parce que cela va contribuer à rassurer davantage les Africains et à casser avec ces théories complotistes, ces messages en tout genre qui visent
a suscité la méfiance des Africains vis-à-vis du vaccin. J'en ai profité également pour parler de ce qui se passe en République démocratique du Congo par rapport à deux produits, le Manacovid et le Doubaz C. Ce sont deux produits anti-Covid et qui ont vraiment montré leur efficacité. Je ne peux pas dire à quelle hauteur, mais en tout cas, selon plusieurs scientifiques que j'ai consultés, ces médicaments ont eu de l'effet. Et donc, j'ai proposé au professeur Chaïm, que j'ai félicité au passage d'avoir vraiment aidé à la reprise économique mondiale. J'étais content de sa réponse parce qu'il a dit que c'était possible, de voir si on ne pouvait pas rajouter au préventif des solutions aussi qui soient curatives. Natounaye président sud-africain Atalisaki Venaye Nakumuna mise en place ya cadre moko ya Compact with Africa oyo ezali ko favoriser ba investissement pe ba intervenant basilisaki na ko rendre hommage na chancelière allemande oyo a commis fin mandat pe na ba services loyaux oyo asali pour na continent africain. Esengeli boyeba ke une douzaine de pays africains bazali membre ya Compact with Africa, notamment Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Égypte, Éthiopie, Ghana, Guinée, Maroc, Rwanda, Sénégal, Togo, Tunisie. Hey, yo! Gouvernement de la République démocratique du Congo va adopter projet de loi autorisant prorogation il y a état de siège pour une 7e fois consécutive dans la province Nord Kivu et Ituri. Vous aurez les détails. Après 6e prorogation, il y a le 19 août le gouvernement congolais a adopté vendredi 27 août le au cours du Conseil des ministres projet de loi portant autorisation il y a prorogation il y a état de siège pour la 7e fois consécutive dans la province ya Nord Kivu pe Ituri. Madame Rose Mutombo, ministre de la Justice, a rappelé que au-delà de l'évaluation en cours dans l'Assemblée nationale, Premier ministre a combattu mission sécuritaire et humanitaire na début de la semaine qui n'a pas des provinces concernées n'état de siège. Pour l'évaluation et renforcement, il y a pas moyen oyo etiama qui na disposition ya armée. Abakisi lisusu ki prorogation il y a 15 jours oyo et 5000 lisusu ponzela ezali nanu mulai pour na rétablissement total ya kimia na Ituri pe na Nord Kivu. Et sengel boye ba lisusu ki prorogation oyo ekozwa cours le 3 septembre prochain une fois autorisé dans les deux chambres ya parlement pe promulgué na chef de l'État. Yo! Démarrage de la session d'examen d'État 2020-2021, Salami, Mokola Lelo sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, Tokutanaki, Naba finaliste, réagissaki, Boye na micro, il y a Jonathan Kanga, pe Pistis Mbolo. Malgré année difficile, perturbée la pandémie, il y a Covid-19, démarrage de la session ordinaire, examen d'État 2020-2021 et Salami, Mokolo lundi 30 août 2021, étendu Mobimba. Il y a territoire national. Caméra, il y a magazine plus 243. Et qui na commune Yanjili et Paiwapi, Tokutanaki na quelques finalistes. Et bongo tango totandaki bango micro. Et mame mbadiyaya buyoka. Tellement examen et l'équipe vraiment calme. Donc, to sali, o tokutani na ngona maele na biso. Donc, to sepeli pena, to remercier le Liboso, président de la République. Nandinga c'est la biso faveur il y a 2021 au donc tous apena ne 5 tous sepeli vraiment mingi bon résultat et ça la pour na biso talara to nyoka mi fort 12 ans kotanga uniforme to compare na posa pena to tikande uniforme to comme na engagement mususu na sepeli vraiment makasi. Trouver pas question difficile mais o ezala ki nous facile pour na biso on to travailler qui après ko travailler to zana ba mi pe na kata classe to boy pété to kokipe ko sangana mbala côté mais ezala ki y avait une petite collaboration entre nous entre des écoles autres qui na ba même série to travailler ensemble et puis tant aussi to remettre ba fait na biso to bimi na biso. Je pourrais juste dire que Kotang est bien parce que qu'on soit vraiment éducation
ndeti biso boye toza lokola avenir déjà ya lobby pour ba femme ministre bazali ba présidente bazali ba femme d'affaires pe bazali donc autant eza bien makasi surtout qu'on soit diplôme eza très important dans vie à mutu. On a moni vraiment les kinango tellement ça va l'examen vraiment et les kinango bien bon grâce à Nzambe o asali ke makambutu et les kanango bien ka ndenge zalaka. Et alors, nous avons vu remarquer que la question de coach est qui triquait déjà. On dirait que préparer quelque part, coach les bisous pour foot été. Foot nango été. Et sur base écoute ya foot mais maïel na bisou façon tout le monde ba question ndenge zali, nandenge o ezaki ba tindeli ba foot, nandenge ba école ba mo ba tindi to moni ke kokanité. C'est que ezaki déjà truqué quelque part. Et alors, to pesika ntame merci, nandenge na avec maïel o to ça nango na mutu, to meki ko ça l'effort pour tomeka pour ça l'examen bien pour toi si ça pense examen et les qui n'ont très bien malgré gratuité l'homme c'est une difficulté mais tout va bien. Signalons que plus de 800 000 élèves bazali ko participer à la session examen d'état Oyo sur ensemble République démocratique du Congo. Yekejo na commissariat urbain la police Ntsele Daipen bakangi bakulu na pe ba présenta ki bango bozo balita. Atako ba misusu bazali ko kende kanyama kasese pona ba oyo batikali on dirait zali ko servir bango de leçon te. Tozali awa na commune ya Ntsele précisément na commissariat urbain Ntsele Daipen et pa wapi la police atie maboko na bana mibali oyo bozali ko mona basuka na bakulunaire. Capitaine bienvenue responsable ya commissariat à Sali Communication Oyo. Nangana le bakay le moza très important. Nazo mona ke population ya Ntsele bazana kindoki bazoko ko comprendre makambuté. Bato mibale. Na moi baza ba maçon na butu bazoko tela bato na ba machette na ndako. Na moi bazana bango ba maçon batamisala maboko ba ebi boulot. Basaka msala na bango bien mais na butu bazwa ko kotela soda moko boy na chantier na bango mais yoza ko empêcher biso poto sala ba mouvement na biso awa machin tala sikoyo. Moi biso sikoto iba bien ezati entre ko risquer yo il faut ka to bomao. Mutona moni ki azali na insécurité ay ko ibisa la police a dénoncer o bat musu basala kawate. Biso to kei to che bato mibale maboko ba ko répondre na ba acte na bango. Ba o mibale mwana oyu awa ba organiser tournoi moko ya football eza pona ko réconcilier ba quartier ba village pour permettre ba mabeza la sauter. Ba ki ko simba ba machette en dehors il y a terrain en football. Il y a terrain en football. Ba ki ba simba ba machette na en dehors il y a terrain en football. Parce que ba parents na bango baza ba irresponsable. Na mona ba parents mwana moko aya te ya kusenga. Na mona parents mwana moko ta ya awa. Nazolo bela bien batu ba parents ya Daipen. Papa, mukolo na kokanga mwana na yo. Mukolo na kokanga mwana na yo na yebo kolela. Po mwana kolela mama kolela mwana. Na kokanga mwana na yo okolela mwana na yo. Po na banda ko betela eka na misu na yo. Zwa maloba na ngai so nakangi mwana ya Daipen na banda ko beta bango na liboso ba parents na bango po mukolo obiso to koyela bango ba koyeba te mukolo obiso to kotela bango na banda kutokanga bango ba koyeba te bakanga kama makofi malamu bango baza ba kilomètre te biso nde ba kilomètre bango ba millimètre to kolakisa bango bana o mibale wana lobby ba bengi biso mboka moimbeza ki alerte ba ki okota ti na ndako mokonzi na ba machette bakanga bango za biso te ba girnde bakangi bango ba mimeli biso awa yango to lingi tozo lakisa bango ba ko servir d'exemple. Moko parmi babito ya commune ya Ntsele abakisaki pe boye. Ba César mingi benzate mais situation ya liawa en tout cas Bambou Daipen on en a marre pona bano ba lia. Ba konzi ba sunga biso batinda bango bisiko esengeli ba pesa bango ba machette eza non tranchant donc ba kisali kolo misalo ba pesa bango ba travaux forcés pour que ba go sentir ba go yebisa baningo batike koto ba yeba un peu ko zo ba disposition to comme na insécurité ya ko sakanate baza ko papa na donc ya ko sakanate mama ko na ko lekanate papa ko na ko lekanate donc ba ko mona mutunelo kwa kitoko te. Donc tozo senga kaka l'état a à disposition pour na bango aye bandeni a osala pour na bano on en a marre. Soki azana machette aza véritable yanki kasi soki bakangi ye botala ndenge balelaka.
Boyende zalaka commissariat urbain ya Ntele Daipen musala kitoko. Kejo. Et d'aller confirmer ancien ministre de la Santé, Dr Etienne Ilungondo, Azali na pavillon 8 na chambre 4 na makala kuna po na détournement ya ba deniers publics besoin détail. Ancien ministre de la Santé de la République démocratique du Congo, Dr Etienne Ilungondo, Azali placé depuis week-end et l'équipe, plus précisément vendredi 28 août 2021, sous mandat d'arrêt provisoire. En cause, il y a présumé détournement, il y a fonds alloués dans la lutte contre la pandémie, il y a coronavirus. Après qu'on a longuement interrogé le procureur près de la Cour de cassation, ancien ministre de la Santé, Azalaki, amené dans la chambre 4 de pavillon 8 dans la prison centrale de Makala. Et c'est en août 2020, Inspection générale des finances, IGF, a soupçonné qu'il y ait un détournement, il y a plus de 7 millions de dollars à accusation Oyo, Dr Etienne Ilungondo. A Tikala Kondima jamais. Bolanda extrait Oyo tiré. Na émission les débats ya ba confrère na biso ya Top Congo FM. Je n'ai pas commenté makambo yo mingite parce que omoni je suis un homme d'État, n'est-ce pas? Ce n'est pas que makambo sosu ndenge mboka na biso makambo nyon surtout e komara na réseau administration mobimba komi kozala gérer à partir du réseau. Ngana sala na baba mboka belé oyo e community moi je moko boye. Donc administration est tambola boyete. Chaque institution eza na makambu na yango. Justice eza na ba prérogative na yango, IGF eza na ba prérogative na yango, eza teke mutu moko a se substituer na justice pour na makambu koleka na ba radio banini tout ça na ba réseaux sociaux kolobara makambu misusu. Yango na eza penza déplorable. On a ndenge nazomona ndenge makambo ezoleka na ba réseaux sociaux mboka etambola ndenge wana te administration il faut la respecter asa na ekoloba makambo oyo eza ya motuya ngai naza na sala na administration mbambule ebele. Je ne me reproche de rien jusqu'à aujourd'hui et j'ai fait à l'époque, j'avais répondu et je me suis limité là-bas. Vous comprenez peut-être une procédure réseau et katana. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas. Je suis là. Je ne sais pas. Aux après, il y a invité aux après à Roya, au Loba Makambo, le Barat, tant au PSA, à la conférence de presse, aux après au Laxake, aux clean. Je suis prêt à démontrer ça. Je suis prêt à démontrer ça. Et c'est que souhaite que Dr Etienne Ilungondo Azali, premier cadre de la parti présidentielle, Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, ya kozala arrêté pour un détournement ya ba deniers publics. Dossier à suivre. Population quinoise va réagir par rapport à l'arrestation de l'ancien ministre de la Santé. Reportage. Comprenez frères, so relatif c'est ça correct. Ma kamnaonde ngolati propre zala correct. Mais peuple congolais ils ont kamu sanga. Ba okutu batika ka pondu na koni basé un peu juste par rapport à ta costume. Mais au côté pour que nous défendre le peuple na yo, pour un modèle yo papa. Hein? Bokina na mbongo wapi papa peuple na zo souffrir zo ko sa entreprise té par ceux ba kangi ministre de la santé so ka na mbeba il faut akangama. Peuple congolais zo ko se pour se à se retrouver. Vous comprenez, tout ça a besoin de kotima kasi na mboka. Difficulté, souffrance totale. Oya zana mbeba ezala ye ezala nga kanganga. Ndenge bakangi soki azuzwa ki mbongo ya leta zongi sana kesi po bafuta bato oyo bazana onde basala misala. Tozana makambo mususu teke ba punir ye mais Alex c'est comme mbongo ali esili. Peuple Congo a besoin de ya kokanga bato ya kanga bato ebele be ko sala na prison après botie na prison mbongo ezonga na ngote. Peuple Congo besoin azo société ebonga. Société misala bolu Congo ndé ba conteneur misala ndé misala bo pesi engagement même si allié. Bon de gouvernement balingi nde allié. So ba mbongo na ebele bazwa Congo ba engager autant de personnes ba keta na plateau ba sata bilanga ndé batinda ba prisonnier. Peuple Congo ko za te sauver.
bambongo bato bazwa basala misala bato pe bavivre balesa bandako aninga esunga te peuple congolais bino bozwi bambongo ebelana bopesika mutu moko individu moko alien na ye so asali mpe na ye atika na bomengo na ye bosi mpe libota na ye po peuple congolais alingi bongo mpo na nga na amona kaka mokonzi ya mboka akangaka bango kaka me arekiperaka nde bambongo wana ezonga na budget ya mboka po esunga biso donc na mokuse nalobi kaka bongo. Fondateur de l'église cité Bethel, apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya Atiki Mokili Ankolo. Mokola Lelo na Paris reportage. Nous glorifions Dieu et nous bénissons tous les fidèles et tous les croyants. Triste nouvelle pour la famille chrétienne en général, pays fidèle église cité Bethel en particulier. Pour Sango Yaliwa, il y a révérend apôtre et fondateur de l'église cité Bethel et Koueli Bango depuis minuit, il y a lundi 30 août 2021 et Sikawapi. Famille biologique naye ba confirma qu'il y a apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya depuis Paris suite à empoisonnement Oyo et Kotaki depuis longues années. À travers communiqué Batalisiki en attendant programme secrétariat général l'église cité Bethel Oyo Kumbami Nafis biologique naye révérend pasteur Moïse Mbiye et invité pasteur Nyonso responsable de différents districts suspendre l'activité de l'église na bango Pebakota immédiatement en contact na direction et district et province respective. Enfin, akoyeba esika oyo ebongisami pour na recueillement ainsi que disposition relative. Entre-temps, awana Kinshasa recueillement ezali kosalama na assemblée centrale ya église cité Bethel oyo ezwami na croisement ya boulevard Lumumba Pesendo na commune de Limete quartier Funa Mikolo nyonso de 8h à 21h. Ba mama esika molato ese yebana ba boutique RH top model. Kinshasa ba mama ya Congo Kinshasa pe Brazzaville boya bisabango ke ba voiti te. Désormais pour na kolata malamu ba boutique RH top model etiki ba porte na yango polele pour na ko permettre bino bozo ba vêtements ya qualité bobanga te po awa bataille nyonso ezali ba pantalon ba robe simple ba robe ya soirée ya cérémonie ba chaussures ba sandales ma papa ba ketchi ya solo nyonso esengeli po na ba maman ba femme d'affaires ba jeune fille ya swag bokokuta yango na ba boutique RH top model. Bona moto lokoti ngai oyokaka losambo soki bataleli yo oyokaka losambo po mitungisa na bino te po ba boutique RH top model et bongiseli bino ba service ya livraison à domicile, achat en ligne, paie expédition na ba province. Balola salisi ngai kaka Yesu ouais kaka Yesu balola salisi chante avec moi on y va Jésus balola salisi katia pasi asalisi mituna nanga ezwi piano pour na plus de précision bokoki kobenga na ba numéro ezali affiché to pe boleki na ba boutique RH top model oyo ezwami na avenue Colonel Lukusa na commune ya Gombe référence premier shopping mall na premier niveau Oza Mobimba
Topé Moussousou Oezomi na numéro 1 et avenue Mont des Arts na commune ya Gombe Moussikate na école cours Sénèque. Kasi bobo zanateke ba boutique era top modèle ezali polele du lundi kino dimanche de 9h à 20h. Kasi dimanche na premier mall exceptionnellement de 13h à 19h. RH top modèle, vous rendre top, c'est notre devoir. Qui dit mieux? Hey, yo! Justice américaine est condamnée à 2 heures d'humiliation publique. China Ardine, vous avez des détails dans les commentaires. Tozali awa na Cleveland aux États-Unis d'Amérique. Mwana mwasi oyo bozali komona babenga kaye China Ardine, âgé de 32 ans, akangami pe basambisi po yoka bien adublaki na mutuka na ye bus ya bana classe kasi alekaki na ngambu ya bapieton bajige bakatelier etumu oyo. Vous porterez un panneau blanc sur lequel votre forfait sera inscrit au marqueur noir et en lettres capitales. Semaine oyo tukosi la China Ardine na exécutaki peine na ye oyo esengaki ye atikala 2 heures du temps ya kotelema na balabala précisément na place asalaki dépassement ya mabe pe asimba panneau oyo na maboko conformément na décision ya juge oyo ezali koloba ezali kaka mutu ya zoba oyo akoki kotambola na trottoir. Humiliation publique oyo ezalaki kosekisa bato misusu na nzela pe ebele basepelaki na yango. Le trottoir, c'est fait pour les piétons, pas pour les voitures. C'est pas bien ce qu'elle a fait. Et bongo soki a déposé panneau moi quelques minutes pour maboko elembi pour na kofi na téléphone to pe komela cigarette ezalaki kopesa bato misusu kanda na ndenge ya kusakana te. Elle lâche son panneau, elle s'appuie dessus. Moi j'aurais mis un garde à côté d'elle pour être sûr qu'elle fasse bien ce qu'on lui a demandé. Et puis pas d'écouteurs dans les oreilles, pas de cigarettes. Yemoko liboso ya bapanzisango alobaki boye. Je vais juste exécuter ma peine et retrouver ma vie normale et vous devriez tous en faire autant. Makambo ya boye ezali rare te na États-Unis pe azali mutu ya liboso te. Kasi kala mingi te tokosepela ekoma pe awa na République démocratique du Congo, surtout na Kinshasa, bikumbela mwanzeleki. Ya solo. Les tout-puissants du rap africain, Gaze Fabilous en production, samedi, Oyo na Twin, Nobar et pas PDG, Blanchi Kiboko, reportage. Mukolombongo, aye, Charlie Chilanda, aye, Konya Bambongo, naye. Aïe, aïe, les tout-puissants du rap africain, Gaze Fabilous Sinyama, le plus frais de sa génération, en production Mokola samedi 4 septembre, et Koyinda Mabe na temple de l'ambiance na commune limitée, Sif Lodge, Sif Night Club Twin Bar et Sikase Moko, Oyo client à se sentir à l'aise. Alors, Ozalaka Mukolombongo, Kozanga te, Tokuta na biso nyonso à partir ya 15h déjà, ba porte et Kozala Polele, pour la soirée aïe. Yo, rendez-vous à la maison, Sif Lodge. Hein? Votre c'est 4 septembre, va dans tout ya Kin, va dans tout ya Lemba, Limité, Moume, je sais pas moi quelle commune. Je vous donne un Sif Lodge. C'est 4 septembre, Gaz Fabilous sont chauffés. Signez-moi. The Twin Bar is back, Sif Night Club et Zozelabino, tout en respectant ma geste barrière, Boyato Sepela Lisusu, Bobo Mesano. Une seule adresse, avenue Ngouya numéro 6, na chaussée Lumumba, 12e rue résidentielle, na commune Yalimete. Qui du mieux? Eh, Kejo, oui!
On a bonne humeur en famille, humour n'a papa à la guerre. Tufandika wainanga batuza melanwa. Melaka noa, melanwa tufandi totala kaka boy dipa batude koti nanganda. Kanga bangu, kanga bangu. Baba ndi kubeta ba msusu ba pati batuda baza kwe. Sika imukonti makaza yake wala aya yibisi general. Batu msusu toza kanga baza ba innocent. Baza umela diamba te. General bi bangu nyoso baza umela. Abite ba innocent baza. General bi tukiye babango ndenge nini. Colonel bi mo general tukunuku tabango maboko. Tukuyuki twa diamba nde ubeti fimbu akuti na kacho. Bandiku nzoka bahati ya general nerer. Babandi batu mwana liboso mutalemba banduke maboko bwe tula diamba barabiyo mwana lemba kumela diamba mabe uzabule diamba za parfait ale 60 fu batu msusu mwana yolo za kumela diamba nako banduku ikona tuli kwa mwana ngaba juja mwana ngaba rubi ngaba yuko ngabo ite ngana kumela diamba mena uzwa fimbu te butu nanga tsaini azu dem tsapetimba anwa akoti tina kupe na mnoga time wo timba kane mnoga tima timba kali general abenga di metse ya nuku tusanga mtsapi nayo zana yebe na silence akumika pemena general tanga bimisi mtsapi na kutatiete tomona general yemo kama tuni bat na kati na bino mtauto tsimbe bemba zawa batinazo mtatsimbe bemba zate mtatsimbe bemba zate di yako nuku tusanga zana batu bakanisa ka keya tiki nzoka tikite azungu tsusu abakiti tsusu general abenga di petit yaka au tanga yeka bimisi à se présenter dans la générale tout le monde général à boire soy à Simbi Cornet to comme na suka la présentation ya magazine Nabino plus 243 merci pour na confiance p fidélité botika na souhaité joyeux anniversaire na chef d'œuvre ya beauté leader de l'air leader beauté 120 ka Nenette Lutumba Baya Mwanke mama na NJP Darwin Mwanke molongani ya PDG Bob Mwanke mbotama elamu to fêté tolia to mela lelo ekoinda mabe profiter na jour na yo que du bonheur. Merci na David Kalambai azalaki nasima caméra pistis mbulu na montage pe na réalisation concours rédactionnel ya Jonathan Okanga baba tabakita baba lokolo mabele awa nde musala na préféré bino ba bébé jamais borata ekeyo. Ce magazine vous a été offert par Aéroport Bar.